libala na yo ekufa ozonga na kati ya ndako ya baboti na yo. Bien aimé, na eza na ministre mabela lisekwa tozolanda témoignage ya papa Jean et après tozonga tokoyamba te sape tolandi na régie bakundelanga biloko na porte penza. Alors lokola porte eza beton nde tokabenda yango pembeni nasali oyo tosalaka nsima ayaka ntango baye bamebi patience na libulu po tobenda biloko oyo pembeni mpona porte wana beton moye totimola ezali babendaka biloko patience timoli presque kolongwa na se na ye ti awa akotisa frère akotisa ye nini paso atala na se soki batiaki biloko bango moko bakundi biloko ye atali akimi biloko ezali akotisinga moko aleyebisinga na kota nalobi te na okota na liboko te ngai na ndimi na nga nafandi akotisi patient asali ndenge asalaka ntango patient akoti patient tosopi mai tosopi mungu asopi mungu pasi akoti aduki asa omoni eza te kelike miniti kapena papa nazwa abimisi meme ya mopimba baekangama na mokuwa moko soki ya mutu soki ya soso toyebi te na kati ya mokuwa wana eza na sekwa tonga ezalaki na tonga ekota na kati ya mokuwa trois tonga mosusu ezalaki pembeni ekota na baposo moko soki ya nyamani. Donc biloko wana batia mbembe akendeke matanga yaka na eglise awa atunaka mama mbembe mosala nango nini asala na mbembe akendeke malembe. Donc vi na ngai batia yango mpe kaka bongo nakokende malembe suka nango na pusu mpe yango na bana komona. Donc na ndako soki nalamuki presque 2 ans nakendeke pai te naza kaka na ndako lobaki nakekonisalisa nakembango moto wana sino nazala kaka na lopango na couloir esili. Alors nzambe ayaki kosala papa asimbi motu asimbi mokongo na mokolo ya lelo nakotelema bien motu eza bien vertige nyonso wana nazalaki nango eza lisusu te yango naye kokosa. Bien-aimé dans le Seigneur, bino moko ozomona lolenge papa Jean audi kotatola munene ya Nzambe yebe alandaki ngai na télévision lokola yo. Bien-aimé, oza na problème ezotungisa yo makambo ya vie ezokende liboso te misala ezokende liboso te maladi oyo oza na nzoto na yo otambola olemba yo olingi kaka 3 minutes wana bayamba yo na telefone mbala moko ozwa guérison. Namengisi yo na Zamba Telecom na arrêt terrasse avenue Michel numéro 2 balobi kezali avenue ya témoignage, avenue de solution. Nayebisi bino que le véritable témoignage tango ozoya ozokuta pe bato wana na kati ya église bato baza ebele bazoya kotatola munene ya Zamba mabela lisekwa bino bono bozomona église ya 3 mois seulement bato bazoya bazofanda parce que lobiko liloba ya Nzambe eza na kati ya esika wana. Ndeko na ngai ndeko mwasi ozolandanga oza na Kinshasa wa voyage ezosimba te libala ezosimba te maladi ya pesa ezosimba te bazwa maladi babwakela yo bamaladi na kati ya nzoto na yo eloko moko ezosimba te yaya omu problème oza nango eza kaka basakola mpo na yo te kosakola epesaka lobiko te oyo epesaka lobiko ezali parole ya Nzambe. Bana ya Amvrak, bana ya André Mamakoko, bana ya Zamba Telecom, bana ya Matadi Kibala, bana ya Mayo Ipen Ngaliema, bana ya Gombe tozana ba témoignage ya bato bazolunga bakomi na Kinshasa bazoya na kati ya Zamba Telecom babengi ke ezali Zamba moko ya solution. Yaya tozokende kolanda eza na mwana moko azalaki na
wana mayanzi etonda ye na kati ya nzoto pendant que nazoloba aza ko se retrouver l'église nalobi ke ba témoignage oyo bo vérifier yango bien tango bozo ya l'église bozo kuta pe bantu wana baza wana mwana wana misala mabe aya na kati ya mabe ya lise kwa famille na bango basangisa makasi baya na kati ya mabe ya lise kwa aleka na délivrance après délivrance ya koleka mwana wana aye kotatola munene ya nzamba mabe ya lise kwa ofandi bana misala eza ya mabe ofandi bana baza ya kindoki bazo bloquer famille na yo bazo bloquer misala na yo mais yo ofandi ozomona ka makambo lokola ma fille eza lolego